Jamais, jamais. Non, je vais pas draguer. Elles sont me féliciter un message. Dimanche, mon salaire. Tu vas venir. Mais Bonjour, bomoni na bino ba image wana botala vraiment. Tata mubimba boye azo draguer moi na 15 ans vraiment eza soni eza pe mawa wana eza kindoki. Kindoki vraiment makasi boye vraiment non na mona ngote. Botala ka ba image wana na bino. Mais nazo senga bino ba mama bao baza bana ya 15 ans y compris nanga moko ko sala attention na ba noko wana na ba tonton wana lokuta boye azo benga mwana tonton nzoka nde azo tiele ba idea mabe na kati. Mais en tout cas vraiment merci les qui a moi si au sali vraiment intervention kitoko au sali boye il faut ko intervenir ndenge wana azo wanga yo zana mwana azo loba oui t'avais dit ça que tu vas venir chez moi, mais azo wangana ke makulu mama osalaki déjà na programme na yo po ya ko bima na mwana 15 ans vraiment. Franchement c'est honte vraiment. O sala makambo soni, donc siko biso bato toza bana 15 ans to bana banga ko o sala pembe na bango parce que ko draguer bango. Mais esuka parce que na ba mama misusu bana bango basimbaka bango te. Banda ku misusu bana ba simbaka bana batu misusu te. Wana eza ye mais ozipe biloko moto ndenga aningisi yo ki mobali no ye ko ina se. Oyo ki vraiment a ridiculiser yo vraiment makasi. C'est bien ma petite sœur, t'as bien fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis derrière toi. Il s'ajoute les langues audio wana na ko balancer les soupo ba mama yo so anantu ba yeba ke ye musala ne a draga bana mike otiki basa mindele o comme landa bana 15 ans. Franchement c'est tu fais la honte. Sala attention parce que so ko kutana na mama mususu neti ngaboye o samwe na yo parce que ba garçon nga ba ko sasa yo ya ko sakana te. Sala attention. Donc au sala likambo wana ko sala au sali wana eza likambo malamu te eza makambo soni. Ça veut dire que sala kango na bana batu misusu sans que toyeba. Vraiment na tieli bino vidéo wana botala na début vraiment eza mawa trop na ba tonto a lokuta wana ba tonto ya poto ba yaka koluka bana 15 ans vraiment basi ya mikolo bazolinga li soute ya komozongela bana 15 ans, c'est la honte. Franchement, bravo petite sœur, na félicité yo, l'intervention au sali, c'est comme ça tu dois agir. Une bonne femme à quoi à cela ndenge wana. En tout cas, merci. Na remercier yo, vraiment c'est mère fashion de Nantes. Na tiango en ligne pour batunyo so bayeba. Wa roza na kana langa je m'en fous parce que wana eza kindoki. Batata ya bimba boy tata mu bimba boy ake o draguer moi na 15 ans wana olimini o violer ya za kutu gentil ngana ke do porter au plainte tout de suite una lobi na ba garçon nga ba beta yo. Franchement bon bolimbi sanga ya na monter parce que nga pe na za moi na 15 ans donc no lingate tata mukolo mu bimba boy ayako baby c'est la maman il y a 15 ans. Donc naza na kana tant que naza maman. Vous comprenez ngai. Vraiment vous comprenez ngai, je suis montée parce que naza moi na 15 ans il y a âge wana ba ko draguer moi na wana. Donc na wolingate que mutu so ya ko draguer moi na il y a 15 ans. Pour baby ça y est, wana za pour atia moi na nini. Esprit à ma bé, franchement. Bon
Natsuki Wana, vraiment, la prochaine vidéo, c'est Mère Fashion de Nantes. Au revoir. Bana Nantes, Bolimbisanga. En tout cas, je suis désolée, hein, parce que là, c'est trop, c'est trop. Au revoir.